Gouverneur Mboka a lobby bien. Il fallait tout désinfecter et l'église na biso. Ce qui lisungi il faut basunga biso parce que au moins pour le moment tous les pasteurs bazana c'est tout une crise ezana. Nikolo mbongo eza passé ba pasteur ba vandi baza net ba pasteur on va foutre là. Yebsangai. Autant de jours oui. Pasteur azo salate c'est comme mbongo ngo ekouta wapi. Bien bande ko salate. Ce que beaucoup salande par exemple bozana 100 kits na 4 églises. $5 na kiti moko fois 100 ça fait $500 ce que ça 1000 $5,000 yo moni likanisi wana bon te pona wana je n'ai pas d'accord avec monsieur le gouverneur que je dois beaucoup de respect parce que na babar ba désinfectate to lo baka makambo to melaka makambo susu te na babar bavandaka boy bavandi place moko est-ce que ya kendaki ba désinfecter ba futa $5 ba tout ça église bazana papa kondi meloko oyo tokoyi ko salate il faut to respecter yo na makambalo oyo zozwa makambo ya église ça va papa to respecter mais pona mbongo o wana ya $5 wana tokozwa ngwapi papa yo ko sunga biso oza pe membre église oko sunga biso ofuteli biso eloko wana parce que na monaki na makambo ba taxe ya nzela ya ba parking hein na ba barrière bolongolaki mais longola pe taxe ote longola parce que ngana mona ngone taxe longola yango parce que tozana eloko te papa na kombo ya omoni mwana bazolo ba botana kancha chibola bakenda ko balana d'abord na kancha na kana bakenda na kana babalani awote babalana kana kana oyo azolo bake o nazolela bazo pesa ndeti oyo ba émission ya cholo ba o bake ko bala babali na nani eza lukuta papa ndenga zawana kancha habité bandali ya ngiringiri ya kitambo il peut aller au sala mariage kuna pourquoi na commune à Kinshasa na commune à Kinshasa to ebi makambo kuna alliance ya suka pona ba kite ndeko pasteur mokuna aza innocent avandi mingi pe na makala kuna pona ba kite ça demande quoi yeko sala mapel bon makambo tout est déjà réglé notre évêque azobima kala mingi te évêque soki simeno eleki simeno zo banone koleka te que l'église bakanga qui uta niveau eleki moi mingi pour le moment tonito eba est-ce que possible fongoli to nan bo fongoli bon ba zolo ba que toute autorité vient de dire il faut tout respecter ba conducteur na biso parce que bango nde bazana makambo na biso sur ba boko na ndenge mibeko ya mboka balobi que non mokonzi mboka lobi bien que non église ko fongoma telle date oui il faut tant que tozana église ezali place à désordre te faut batu nyonso balanda logique wana biso tout ozozela date bapesi à le 15 toko fongola ba église biso nyonso donc tokol ba pour le moment nanu bo fongoli te bon église kangama te faut tout va bien et quand on matin dans sens parce que tant que tous en mokili tant que Satan a nos salles il faut tout sambela ko sambela toujours respecter mesures barrières papa pasteur Barthélemy Mwamba papa Sola donc ndenga zana zo sambela baza bayembi baza pas même de 20 personnes donc ndenga zawana toujours respecter les mesures barrières même voici l'homme ce que je montre landa bien la télévision papa François Mutombo azo sambela ndenge nini atei esili bayembi baza 1 mètre donc baza pas plus même de 20 personnes officiellement église de kofungama les 15 ceux qui ba konzi ba pesigo ceux qui ba pesi kaka tozo zela moti
tozela ngo lokola koya ya boye ya Yesu ande tozela ke no église efongwama tosambela mpona mboka po makambo malamu esalema na mboka. Est-ce que kokanga ba église boye c'est la toute première fois yo depuis botamito et salamaka déjà? Bon, d'après moi, je sais que nous kokanga ba église. Oui, vous allez dire kokanga mususu ya oto kanga ba boye wana. Mais église en général boye nanu na yokango te, c'est la première fois. Bon, c'est un message très fort. C'est un message très fort ba o bazana distraction. Déjà au moni moi en Nzambe chaque temps na circonstance tout il faut ayeba un message bon Nzambe azopesa. So au moni makambo boye épidémie kangi monde mobimba épargner mboka te. Cela veut dire il faut tokeba boye ya Yesu komi pene. Vous comprenez? Boye ya Yesu komi pene faut tomilengela parce que eloko boye nanu esalemate. Yesu alobaki ke bokomona ba signe mais signe wana tango zoya tant que yo chrétien otikali kaka na ba même position na yo eza bien te. Il fallait au sosola parce que biso to vraiment ba signe soki bomoni boye cela veut dire makambo Yesu alobaki oya alobaka yango ekomi koya photo milengele parce que c'est la toute première fois on a mona likambo na église ekangama monde entier. Partout bazo sambela te babar pe salini e kangama donc ba hotel pe e kangama bon eza makamususu toyoki ke no gouvernorat ya ville Kinshasa Jean-Tini Ngobila gouverneur a conditionné ba ouverture ya église abi ba église avait fungoma il faut qu'on désinfecte. Si on a un message, est-ce que nous avons un message à gouvernorat que l'église a il faut qu'on désinfecte l'église et donc l'église n'a pas de responsabilité à désinfecter l'église n'a pas de désinfection il faut que le gouvernorat appuyer. Bon, et là au moni tant que gouverneur papa Jean-Tini Ngobila Mbaka à lobby. Ce que mon muto a télémélié, cela veut dire à la Saint-Esprit. Tant que vous avez tout désinfecté par l'église, et ça m'a bêté, alors m'a bêté par le gouverneur en Mboka, à lobby bien. Il fallait tout désinfecter et par l'église. Ce qui l'issungi, il faut basunga biso parce que au moins pour le moment, tous les pasteurs, bazana c'est tout une crise est là. Nicolas Mbongo est passé. Ba pasteur ba vandi baza net ba pasteur ba futela yebsangai autant de jours oyo pasteur azo salate siko mbongo ngo eko uta wapi zo comprendre mbongo ezate soki papa gouverneur na place ba vandi papa na ngai soki ke boye ko soutenir église ba église na biso fongwa bo désinfecter yango ça va nzamba pambulo ya mingi soki osali loko bongo parce que ba pasteur bazana mbongo te ba pasteur bavandi ba nini tofutaka ba église auto ba mapango to fandaka tango bandimi bazoya to che panye bazo to futa église loyer ya église ba futi mais siko tozana bandimi te to vivre selon taux du jour bosiko to ça mais to ki lisusu alobi il faut na ba katika ba désinfection wana na kiti moko esengeli église futa $5 yo lobi abo bande ko salate siko boko salande ni so par exemple bozana 100 kiti na kati église $5 na kiti moko fois 100 ça fait $500 ce que ça 5,000 yo moni likanisi wana bon te pona wana je n'ai pas d'accord avec monsieur le gouverneur que je dois beaucoup de respect parce que na babar ba désinfectaté tolo baka makambo to melaka makambo susu te na babar bavandaka boy bavandi place moko est-ce que ya kenda ke ba désinfecter ba futa $5 ba to ça église bazana papa son excellence monsieur le gouverneur Jean-Tini Mbaka Ngobila papa que j'aime beaucoup s'il vous plaît papa message comme là yo parce que l'église tozana mbongo te pour le moment tozana mbongo te parce que bandi biso église fonctionnaka soki bandi bazoya ezana ba passer papa bazola la nzala na minute parce que
aza appelé à temps plein dans l'église, à ça la moussa me soustrait. Avant de dans l'église, si quoi, dis-moi quoi t'as gâté. Si quoi, pasteur, on a causé $5 par chaise. Si quoi, aza na membre, aza na 300 membres, 350 membres par kit, à refoute à combien? Bas papa na ngai pona wana bo meka ko bongisa muke parce que mbongo ezate papa. Yo pe oza mwana na Nzambe. Moto apona yo place yo bandi. Eza Nzambe wana. Aza pe na église o sambelaka. Oza pe na église o sambelaka. Donc papa soki yo soutenir biso na likamwa na Nzamba ko pambolo papa. Pona que non eza bien mais mbongo ezate papa na ngai parce que dongo baliaka ngona sonité. Namboka na ngai baloba dongo baliaka ngona sonité parce que soko zole dongo na fier écotation elamba ozanga moyen okende place ozokende. Toko ndimeloko oyo toko ko salate. Il faut to respecter yo na makambalo oyo zozwa. Makambo ya église ça va papa to respecter. Mais pour na mbongo o wana ya $5 wana toko zwa papa. Yo ko sunga biso oza pe membre église. Oko sunga biso ofuteli biso eloko wana parce que na monaki na makambo ba taxe ya nzela ba parking hein na ba barrière bolongolaki mais longola pe taxe ote longola parce que ngana mona ngone taxe longola yango parce que tozana eloko te papa na ngai sunga biso sunga église sunga libota na Nzambe poto sambela to évoquer Nzambe wana parce que pour mandat na bino réussir bien il faut biso pe to sambela parce que soko selga olongoli mesure wana pasteur nini oyo ata pasteur yango azamu tema mabe akosambela pona oyo to pambola gouverneur na biso Nzamba pese longue vie asale makambo minene papa na ngai okosunga biso pona likambo wana. Moi message na bana Nzambe oyo badozela impatiemment les 15 pour ete bazongela nzela ya bitonga ya Nzambe pona kosambela. Bon pona ngai nalingana yebisa libota na Nzambe boy. Omoni Saint-Esprit azali esprit moko ya il y a des ordres parce que tout le monde a na Facebook oh t'es chef de l'état aza chrétien ndenge nini non oyo esalemi leo Nzambe andimaki ezala bongo parce que alobi ke eloko moko te kokomela motu soki yawe Nzambe apermettre yango te biso tanke bana na Nzambe biso tanke libota na Nzambe toyebi eloko nyonso chaque chose à son temps soki balobi ke bafongola babaya bafongola na bango esali nini to perdre nini le 15 yango bientôt le 15 hein balobi te ke église ko fongoma te balobi ke église ezo fongoma biso tanke bana na Nzambe toko imaima te oui toyebi ke tozo zelango oui toyebi ke toza na ngoposa toza besoin parce que to mesana tango tozo ya tozo kumisa Nzambe na biso tosalaka bien ba makambo ya makasi ezokweya ba blocage ba biloko nyonso wana toyebi ke boza na posa ya kosambela mais mokonzi mboka ayebi yepe aza chrétien lokola yo akondima koloba te ke toi nile non omonaki eloko auta kosala wana na stade de martyr c'est la toute première fois na moko depuis RDC tikala kozala RDC qu'est-ce que notre président fait président na biso abengi la confession religieuse nyonso tokei na asangisi biso tokei na martyr na yoka ke eloko wana ekotikalaka chaque année tozo sangana pona a dédié mboka na maboko Nzambe eza premier président salango cela veut dire aza chrétien président na biso Fachi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali président moko chrétien boyebi pe église na bango ayebani ke aza chrétien boyebi église na ye boyebi na pasteur na ye cela veut dire aza un bon chrétien tala eloko pasteur président sali président sali eloko moko ya mutuya yango wana na pamboli Nzambe Bible ezoloba oyo nyonso akopambola Israël Nzambe akosala nini akopambola sikoyo président na biso azongisi ba relation oyo tozalaka na Israël oyo bakataka epa ya ex-président Maréchal Mobutu aloba entre amis et frères les choix clairs mais lelo Félix andimi ke ekota neni ambassade na biso ezala na kati ya Israël
il y a Israël qui comme tous à la collaboration les autres comme unis na Israël et ça c'est une bonne chose. Donc cela veut dire ma pamboli tout oyo ezaya bana Abraham bisope toza na kati ya mapamboli wana nzamba pambola mokonzi aboyi soki toza na bakonzi aboyi makambo aboyi ebandi na mutu et pas président et kititi na ba bourgmestre et kititi na ba policier na ba gouverneur na ba tunyos. Donc cela veut dire mboka na biso to kile de gloire jusque là audience salamate bana mingi bana nzambe mingi na ba congolais bazali banda mboka ba ko kuna kabiso ezo le kandenge nini tout ça ya moto qui tena et pas na yo tozwa quelques précisions na le kambo. Non yango nazo yebisa bana na nzambe bazala calme ngai ba changer papa te mais mentor ba ko changer entraîneur va changer. Avec Mukuna, c'est mon père. Avec Mukuna, c'est mon papa. Au moins, bah courage au monde à gagner parce que ngai devant le Kamuna zone à Gassimate. Courage wana na zoapi. Na zo est pas avec Mukuna. Avec Mukuna nda sala ngai na zala lolenge na zalilo. Aza papa pour na ngai. Avec ndenge ba musu bazolo ba o avec bazo condamné non avec azobima calamité ba na nzambe base libota na nzambe base la calme baeba omoni ba juge wana ba juge ya liboso bazalaki na mutu entre bango ozo comprendre ba mususu balingi ba signer ba mususu ko signer awa biso tozali bota na nzambe tozo finga mutu te tozo loba oye sengeli koloba poto éclaircir libota na nzambe bayeba keno makambo yango eza nde ndenge nini papa na biso n'a rien fait du mal. Notre évêque, je dis bien et je répète, notre évêque n'a rien fait. Ba vidéo on a le couteau. Ah mon frère, na banji to sala no émission yo mutu ali boso to sala no émission bino ba ebomonaka tango nazalaki na prison bakanga ki ngaiti tango jour o évêque azokote bino bozala bakanga ngai to yaki pona ko défendre ko lakisa makambo ndenge ze na yebisaka bino que non, moi j'étais le fiancé de Mami Chibola. Bolanda ba maman ba pesa bino ba nini. Je connais la fille bien. Si moi suis nazalaki moi c'est évêque, je la connais bien. Soka nazalaki moi si naye. Alinga kanga mana évêque. Vous comprenez? Parce que abotama na famille pauvre, je dis bien et je pèse mes mots. Abotama na famille pauvre. Azane lokote soka kutana na évêque alinga kangama évêque bambongo akomi nango ba jeep na ba cortège otambula nango na ba compte bancaire. Bon papa yebtanga osa na société ni azo sala na société ni ba futa yembongo na lobi muto apesa ete ba futa yembongo akena ocha 30,000 dollars na banque ba to bazapo yeba keno évêque mukuna azaka ka ya nzambe bato bazala kana bakangaka banini wana ba vidéo hein to finité to zolo ba mabete to lo mabe amutete to lo bande bosolo parce que akendaka subo monaka ba vidéo wana cela veut dire aza batu songolo baza simanaye bazolo ba oyo bango bazolo ba wana ba toza kunete parce que dossier wana est déjà enterré parce que oyebi ke évêque balongole na alongwe na nini ya kalam aza siko kishasa gom donc makam nyonso wana eza annulé nyonso eza annulé donc cela veut dire vidéo eza faux vidéo parce que ngai na yebisa bino caméra utakoloba ke non parce que moi je connais mon évêque bien évêque mukuna na sina vanda na ye ngai na kende pas évêque jour où évêque il fallait ka pesa ngai mbongo ya ndako kana futa ndako à l'époque nazo kende évêque alati kilote évêque azana ba cicatrice na makolo na été vous comprenez évêque azana cicatrice na makolo té évêque omoni oya évêque ekuba ndenge ya tata wana ekuba té vous comprenez pour une vidéo nazo ebso bien toza ba professionnel parce que koza la maternité vidéo soki ezali keno ozana mutuka ozo sala mouvement hein ozana mutuka ozo sala mouvement soko che caméra est bouger
sikoyo audience ya suka mpona bakite ndeko pasteur mokuna aza innocent avandi mingi mpe na makala kuna mpona bakite ça demande quoi ekosala mapele bon makambo tu eza déjà réglé notre évêque azobima kala mingi te évêque soki semaine oyo eleki semaine ozobandwane koleka te aoza libanda nazoyebisa bino libota na nzambe bozala calme. Notre papa doit sortir à Libanda. Ba dossier ya munduki ya ba de rétention ba document nyonso ko ya. Bon, nazo tuna yo na libala tango mwana mobali na mwasi bazo balana. Hein? Bakena na commune. Balobi pona bien wana ekozala oyo kuta mobali nango ou bien oyo bino bokozwa na ensemble. Parce que papa Kancha jusqu'à présent je pèse mes mots, je dis bien. Papa Kancha zana lopango moko na yebisaka bino. Lopango wana eza awa na kino oasis. Lopango moko. Mais ye tibola banolo ba yokana bateka lopango wana 1 million baka bola mbongo 500 000. Mais lopango wana eza pas même eza triangle. Eza même na parking. Soko komi na kino oasis. Na première porte longwe na shop white. Ozoya bokuta lupango moko bato bavanda ke belé ba terrasse za wana basokola mitu ka place wana lupango wana okomona lupango oyo eza na ba caro ya chocolat nde lupango Kancha lupango wana yango moko eza na bakoteka ngo 500 000 bon sikoyo lupango ni yo bota mwana na pesa bino information ya profonde to yaki tozana ba source kombo ya omoni mwana bazolo babota na Kancha Chibola bakenda ko balana d'abord na Kancha na Kananga bakenda na Kananga babalani awa te babalana na Kananga oyo azolo bake o nazolela bazo pesa ndeti oyo ba émission ya cholo ba o bake ko bala babalie na nini eza lukuta papa ndenga zawana Kancha habité Bandali ya ngiringiri ya kitambo il peut aller pour ça le mariage kuna. Pourquoi na commune à Kinshasa? Na commune à Kinshasa, tu as vu ma campagne. Tu as vu que non, bourgmestre ya commune à Kinshasa. Aza incline ma camboy. Boyo kamoti. Ah, sikoy. Mami Chibola, babala ye na Kananga, babilonga bakena kan. Ba pesa predote babala ete. Tango baye babota na Kancha te. Divine azamo na Kancha te. Kombo ya papa ya Divine c'est Joli Kabanda. Bavanda kana limité. Tata mwasi ya mwana wana kombone Yvette. Bolande nazana ba magamususu journaliste oya poto. Bolanda ye. O ba bana sola na mamia ke FCC balobi batiki ya tika mutakala na libanda fo ba pese mbo. Azombranda wana ngamu tunabite ye mwasi wana muto alobi atangi na bato. Atangi kombo ya muto awote. Pasteur José Malangi, Pasteur Michel Nzamba Pambolo ya temple de victoire. Na bo sanité ko pambola libota na Nzambe mobimba. Pasteur apôtre Boni. Temple de victoire ngiringiri Nzamba Pambola bino papa na ngai et surtout na bo sanité Pasteur Roger Dikwenda. Oyebi aza pasteur moko bien. Il y a verbe divin. Na Kasavubu verbe divin pasteur Roger Dikwenda bazaba papa moko malamu ata lelo soko kei ke no bosa une émission na kolinga bino bosa l'émission na papa solo parce que aza papa moko bien bango baza lokola ba pasteur mususu te un pasteur qui critique un autre non c'est faux église to perdre bwana biso lelo tango zoka payen na kati ya nini soko fingi muto amelaka masanga okoyoka mutu mususu amelaka pe asilikaka mais chez nous quand on est un pasteur mususu azoya azobakisa vous comprenez to comme loba avec sagesse tozo loba teke to fingi mutu parce que Saint-Esprit ezalaka bongo te soki mutu asali mabe tozo corriger il faut que zala lokola papa wana parce que pasteur Barthélemy Mwambasola c'est un papa bien na banzi tokosala émission mususu na bino na ye bon comprendre que non papa on a c'est un leader au cœur sensible na pesi mota trop na excellence des excellences
motema ya mokonzi motema ya Fachi Beton son excellence le ministre de défense délégué ya défense Sylvain Mutombo Kambinga omona ka ba courage na zanango nazwa mingi pas avec mais moto akomisa ngai courage que non akota partout c'est Sylvain Mutombo Kambinga avec maman Rita Mutombo Biro Mobimba papa Chabitanda batutu maman Nicole bao nyonso baza pembeni ya mokonzi na ngai Sylvain Mutombo c'était un monsieur bien. Merci beaucoup. Tokosala émission mosusu pour le makambo wana vraiment. Merci. Merci beaucoup.